Bonjour, Mando Batali, arrête Kilungu Shembo TV. Ma petite Bambote, Naeko Bete la Bino du Solo, Moussou, histoire vraie. La scène à Karabokota, Bomi, abonné, na Ariette Kilungu Shembo TV, ma solo Zawa. Les solo est pesani na moi, na moko, Babota est fille unique na Kinshasa, Bafanda Kanayolo. Donc, Babota est ndengeni, papa et maman Bazaki, car ndongo na kaba girlfriend, na boyfriend, copine. Na kolingana wana bakendai kotapote mwana mwasi mama na azuize minde babota ye moko fini tanga zwaki zemi mobile baba no fende sika moko tena papa na ye azalaki pa na bango mama na bango pe azalaki pa na bango mama na bango tanki papa na ye azalaki na mwa kweche bazaki na lopango wa famille mama azonga na lopango wa famille akekuna akekobota fi unique wana akoleli wana siko fi unique wana abenga mama ne yaya abenga papa na ye tonton sikoyo mama ya bota mama na ye abenga ke mama yo moko ebisoko boti mwana kijene ofani na famille ofani na ba ndeko na yo ofani na mama na yo donc mwana ezaka makasi abengo mama tant que boti na kijene ezaka makasi mingi akomisana kaka na yaya mwana koli bazaki bien na mama na ye na papa na ye papa na bandako na ndako ya famille bandako boyela ete po aya kotala mama na bango azaki na lopango ya famille boyela kete aya kotala ka mama na bango abandako ya kotala ka mama bandako kotala mwana soka azimwa kweche mwa 20 mwa $10 aye kotika mama bango relation ezalaki bien mais bazalaki supeke en relation ya mwasi na mobali bon mwana koli totia pona zala misala bimo kuzuma na zana teni ya ba ya mwasi eza tanga pose na ngai mwana koli akutani na mobali moko boye aye kobala ye mobala na utaka Angola tamba kutena mobali wana babalani en tout cas libale kine chitoko chilengi mwana pe bafuti biye akenda Angola po mobala zaki na mwa mbongo azaki na musala banda ko zo mwa mbongo akokoka na pe misana awa mwa mbongo akokoka penza libala kitoko mwana ke libala tiki mama epa na bango papa na yepe oya botisa mama na bango yepe abalaka mwasi misusu même mama na bango abalaka te atikaka na lopango ya famille azo débrouiller vine kaka ndenge wana sima nango baya mwasi mwana ke libala na Angola boti bana mibale bakomi bala misato mwana misato baboti na césarien en tout cas na ndaku ya mwana na ye azaki na batamisa po mobale bana ko simba mbongo penza bazaki na batamisa mais mwana tala bi mbongo nyonso ka ko futa ka batamisa balela kanga mbongo tikana bekisa mama na nga parti ya Kinshasa aya ko fana bakoko na ye asungaka nga pe alia ka mbongo na ngai abengi ba mama leki na ye abengi na mukoko ne ya mwasi kuna mwasi bi problème exact so ko benga mama na sama mama na yo ya kofana na yo salango aye ko benga siko mama leki ne mo bazaki presque âge moko ba génération moko abitana liso na nina benga mama aya ko suka na bana peza na zoko kamusate musate sa marge na ba to misala me na lingi mama aya na Angola wa aya ko sunganga mama leki na bi tika makama mama no ala Kinshasa mi bali andenga zo changer nane ba pese nzoto akitoko ozumo ateke anuni donc ye awa na bana mike na ba papa soko kene na Angola kuna mko mususu leki mwana nanga ko peso soni abite ndenga kaza mama tika kaka na bengisa ye aya lobi na yebisi ko batena na boyite bengisa mama na on petite na sali effort abengisa mama ba futeli avion akene na mutuka te ti na Luanda epa mwana na ye azomi intéressé na bana moko musu na kati ya ndaku basali anniversaire mobali ne abengisi batamisa na bango sikoyo chef oyo ya compagnie wana o apesa mobali ne musala ainvitaki pe na fete baye wana mama bakutana kala mama ne sika bakenda kolingana biso na bino toyebi te ndenge mwasanga bete disolu sika kana fete wana nde bamona naka kobina mwe neto sana fete batu kobina bina distraction okokipete ke mama azobina na nani mobali no aza kote nini biso ka oya zio bobini donc na kobina na batiani mate bapesani ba téléphone bakomolinga na mère na ye chef apesa mobali ni compagne apesa mobali na ye musala
siko mwasi ya chef apesa mobali ne musala mwana mama wana na mwasi ya chef wana ba master basolo ya kitoko ozomona mutapesa o musala ozane master il faut qu'on respecte il faut qu'on lingae ndenga ndeki solezani ba moi maman comment changer ba comportement moko abili moko azokendaka ba tupe ya misala mso ya sese bazaka kuna so ba ina ndako mikoto kongo na mère na musala moko akoya me bakutana na patron te moko chef akomema musa bien ba ta misala so ba ya kana po ezaki compagnie moko kaka moko oyebi kaka na lo baningi te ya solo wana me na tali pe na ndako ya solo maman nga changer comportement a changer comportement totalement a changer comportement maman fa na raison na ndako taki par raison ba kokote bien sûr batamisa bazali mais maman pe bana ko sunga kanga obisa maman na yeko tana bi li solo na zui eza ya sonti kana benga maman la fani si maman la bi maman yo boni na zoka masolo ke yo ko bana chef o penza to consideraka o ya pesa mobile na nga musala ngala mwasi to zaka ba master maman nini kaka nini ozangi nini kaka ekomeli yo maman lobi nenda bete bino lisolo yango ezala ka ndenge wana mama komi penza na mobali na oki masolo sukoleka aozanga tandenga kotuna chef ne me mwana na azobanga relation na mwasi ya chef wana ebeba tipo baza master pe eza soni ba biso ke mama na yo moi ça ne sais que maman na ko mana mobali nanga donc sala ki mabe penza soni mwana bisi mama na ya bengi mama le kinya Kinshasa mama le kiyoka bole abina yebisa ko mama awa kipaka te na bana na ba papa mama na akoma kiki ndumba moko yango nde papa na yo olia bala ye lisusu abalaka yetenda akenda ko bala ni mwasi mususu pamba na azaki somo nesa ko tika na evi tika na ya fana na Kinshasa za mama lo bala ko titela kembongo yo bakaki ya ta sonya munene apesi yo mwana biso nazana una koloba tenga na pesa ko déjà conseil abengi mama le en tout cas fiela ko baki mal à l'aise maka mama zo sana ndako ayebisi mama na yalobi ke mama ngala moni yo il faut zonga na Kinshasa yebisanga nyonso na kosomba zonga na Kinshasa ngala komi bien bakoko ba kol batamisi pe basali mama la bi ngala nani azonga Kinshasa ngai yo zonga sanga na makasi volonté na ngandi na kozonga na Kinshasa yo ndo benga kinga me volonté ngandi na kozonga na Kinshasa na kozonga Kinshasa te soko lingi na ko changer ndako na ko tikelo ndako mwana bi mama boyete mwana bandi kolelo opesinga soni mama mobali na ngaso ko kasoka ta kotalo ta kofana nesika moko te na osali so siko mwasi wana ya chef soko kike yo zo bimana mobali na ye ki camarade na biso kozala ndenge nini ezopesa nga yo mama obotanga tisusu fille unique ta makambo eko sala lio batela ngo batela na bakoko na mama oza obotanga moko kaka mama nini na ozonga Kinshasa te mama na kozonga te soki ko benga na ngala ndako na kokende mama neti ba jeba ndako ebisa mwana ba ya mwasi neti ba jeba ndako ebisa mwana mama lobi nango wana 2 jours après mama na ka camion ye ezibilo kwa mama bilamba mama akenda la kape mwana te sonyo wapi baye ko beteli so mutu moko fi mwasi moko kala lwanda na ebe mama na bike na moni mama na bino lokola azofa na quartier te ponga na bilanga lwanda te na kolanga ba lwanda te abina moni mama na bino azofa na place moko mwana na bi il faut ola kisanga lo bitoke ngana ko tia na moni akoma ko bimana mutuka moko boyaka tamso bimala tongo tamso bimala butu akenda ka ba shopping ba nini azodenda na quartier ba talo manini mama pora bo mama baketi moninga na sinabinda kwana abeta kokoko tok mama na bango mama ndingo nyo mina ndako sako ebisango komi na ndazo futelo ndako abika ka chef wana lo bakwa mama ibo bolingo ekipa ka mwana nga na boto mo la zo mobilité abi mama la zaki na 62 ans ya za soki na ba 35 ans dans 62 ans la zaki na nzoto kitoko ya muke okweba teka za mukolo donc ba soin de visage sobo ko seta za mwana muke abi mama opesinga soni yo bimaka akende Kinshasa bina ko bimate na bimina ndako no me ana ko bimate nga na fandi awo kende sala vina o mwana zongaka yeba bitika chef abatutika mobala batu moyo ko pesanga so ba komo sona échange na mama ya parole abinde lisolo apesa kio ba mama boza fidélité ba mama wo kaka soni mwana bengo ko lofana ndako ne banda bonyo ko lobimana moninga ya mobali nae moninga mobali ne sasa lokola mwana naza ko abokilo na yo siko ko tia trouble entre mwasi na ye na yo na ngai na mama ya mwana wana ke mama na ye ko botolanga mobali za soni ko kapenza mama ke ko zwa mobali
ya moninga ya bokilo na ye ba mama to mpesa pe respect mama to beske to konya kolinga histoire ici la kate esileli wana soni